awa esika bazosala bambisi toyebisaki bino tokokoma sur place tokoyebisa bino bomoni ke tozali tala richesse ya mboka na biso Congo bozomona nazatala makasi ya kotombola mbisi yango te bozomona oyo eza mbisi ya Congo République démocratique du Congo mais kaka ndenge boyebi danger eza kaka moko tala mbisi bozomona mbisi bozomona kuna na suka kuna esika bazosala makaya mabe eza kaka moko tala mbisi ya Congo RDC Mwanda oyo mbisi ministre la pêche ozomona mbisi me mabe eza kaka moko tala omoni oyo papa responsable ya dépôt yende mutu azotala makambo nyonso oyo awa mabe eza kaka moko nyonso bozomona chinois bateau de pêche ya congolais eza te mbisi oyo toyoti kosomba epa chinois jour nini faci tokokoma bamillionnaire biso bakolo Congo mbongo nyonso na poche ya chinois otamboli na gauche chinois apeshe mbisi na mai na biso tokomi kokende kosombela ye chinois accès na mai eza te parce que chinois nde il faut asomba nani moto azosinye bacontrat na bachinois ya ndenge wana tozotuna mboka oyo ezalaka ya biso to ezalaka ya biso te mboka oyo ezalaka ya bachinois to ya biso ata nde bakoro yango bozokende kosinye botalaka mpe bakoro yango bozonegosie yango ndenge nini. Comment se fait-il que le peuple continue à lire Thomson na Kinshasa, Thomson na Congo central au moment où tozali na mbisi ebelebre na mai mais moyen to accéder na lac ezate moyen to bimisa biso to kolia na droit na biso nzamba pambola ki biso ezate nyonso chinois boye biso kasi Congo central le pe ateki pesa ndambu déjà na ba chinois ou bien to komi déjà M26 na Mwanda po awa likambo za mususu jeunesse nyonso bozomona awa chômage ba travailler ba chinois boye biso tozomema mboko Congo wapi na yesi koko kolobela ba leader ne Congo bino ba leader ne Congo bino est-ce que vraiment solo bozana bolingo mboko excellence monsieur le gouverneur tala makamboyo 3 4 5 bateaux de pêche ya province ou bien ya gouvernement et koki ko sala musala oyo pe bo créer emploi na peuple congolais mais oyo komi kaka nyonso na Mwanda awa pona mbisi chinois et komi ba dépôt ba chinois to komi na Chine to Mwanda komi ndambu ya ngwazu to ni bino moko makambo tala te nyonso to yebi président Faci yo kama makambo na zoloba vérité rien que la vérité parce que mbele bazobomba bazonga ko so vérité te po baloba ka que le président Faci ne travaille pas na yeko tuna ba leader ya Congo central est-ce que vraiment à solo dans la province la bino est-ce que un jour vous avez pensé na développement à Congo central? Je ne pense pas. Et puis ce que vous allez penser pour la Congo central la bino en tout cas beaucoup ça peuple vous pensez na bango à 3% 7% ça pour mamabungu na bino moko le Congo central a besoin maintenant il y a kozala to balingi province na bango wana. Comment tout ce que vous avez comme opportunité et allez intérêt allez revenir na peuple na bino moko te intérêt kaka na moi groupe moko ya ba leader égoïste comme d'habitude na yeko yebisa kaka na mukamoko bakaeze ebele na kozonga na kine na yebisa bino kaka kamoko nde na yeko doba na yeko tuna Jean-Claude Vwemba yo muto zalaki koolola Congo le kate na Conseil national des droits de l'homme jour batinda ki okende ko renégocier makambo ya péage oliaki mbongo kanisi batu bayeba kite yango ne mimio na poto ke ko finga Congo na kangi parenthèse na tuni sikoyo vous tous les leaders du Congo central n'est-ce pas que vous savez très bien que il y a un 5 millions quelque part vous le savez chaque fin du mois et compte na poche il y a un leader un étranger moko boye na kati na 5 millions de dollars wana ba pesa ka gouvernement kaka 85 000 dollars 4 millions 4 millions 800 et 920
ekotaka na baposhe ya étranger na bino bali elongi na yo te ekomona te loba ngande bazomona loba ngainde bazo yaka bazomona ke ngande nazomo loba siko loba kama kasi papa awa baboye koloba bilongi na bango ezwa problème te ngainde elongi na ngezomona na me maloba ezali ya papa mukolo azali pemena papa loba bakoyoka bon eza faute ya chinois te so chinois te mais biloko ebima te OK gouvernement na biso des fois ça l'effort ya kosala biloko chinois osala pour que chinois azala susala te eza chinois te tokokondane chinois te chinois osala mosala oyo na ndenge na ye eza ndenge nde azosalela mosala na ye eza mabe tokomona ye mabe te Congo donc absence ya gouvernement nde absence ya gouvernement nde yango nde chinois osala mosala na place na ye bane Congo balobi boye c'est vrai bamoni ke ezali mabe mais eza faute ya chinois te eza faute ya chinois te eza nde faute ya gouvernement. Excellence monsieur le ministre ya pêche et élevage gouverneur na biso ya ville ya Congo central grâce papa tosengi na bino boye bolinga mboka voter eza kitoko makasi me balobi ebele ya mbongo bozokotisa na province bokoki kosomba bateau de pêche te gouvernement national bokoki kobengana chinois na mayele te ya kotia bateau de pêche pour que biso moko congolais to bimisa mbisi biso moko congolais to sala ndenge ekoki kosenga tala ebele ya mbisi ya Congo bandeko na ngai balobi chinois aza na problème te d'ailleurs kutu na minute chinois azosunga azocouvrir perte to bino ba gouvernement bozosala te bolinga mboka président Fachi mon président papa ya bakongolais makambo ezosalema na mwanda président eza normal te ici awa na mwanda bazali kotrahir oyo basoi-disant ne Congo bazali kosoutenir yo na pouvoir bazali kokosa yo peuple eza d'accord te na biloko ezosalema awa mbisi nyonso awa ezali exclusivité ya chinois. Pourquoi? Parce que chinois nde aza na babateau de pêche elingi koloba soki baministre bazosala te président Fachi biso moko batshisekediste tokoki kosala babateau de pêche te bokoki kosomba bateau de pêche te ata soki bango maison civile kasi président tala makambo oyo homme d'affaires congolais fake boza wapi peuple lobi chinois kutu azosunga bango na ndenge nini azali kosala mosala oyo mais quand même c'est pas honnête bozali kotrahir mboka ça c'est la trahison bo sauver peuple congolais otolobi eza solo pe salema kaka ndenge tozali koloba botika kotrahir. Matadi est la capitale de la province du Congo central disposant d'un port. La ville, fondée en 1886 pour acheminer des marchandises de l'extérieur vers l'intérieur du pays par la rive gauche du fleuve, abrite quelques 245 862 habitants en 2004. Matadi est située sur la rive gauche du fleuve Congo, environ à mi-chemin entre l'océan Atlantique et la capitale Kinshasa, à proximité de la frontière avec l'Angola. Matadi bénéficie d'une localisation particulière. La ville se trouve à l'extrême limite de la zone de navigabilité accessible depuis le port océanique de Banana, sur l'embouchure du fleuve situé à 148 km vers l'ouest. Le confluent du Congo avec la rivière Mpozo se trouve en amont de la ville. Le canyon de la rivière est la voie de passage du chemin de fer vers Kinshasa. La ville, étirée à flanc de collines, tire son nom de l'environnement accidenté qui l'accueille, à savoir la proximité de Rapide. Matadi signifie en effet pierre en Kikongo. La frontière avec l'Angola se situe à quelques kilomètres vers le sud et vers l'aval du fleuve. Nazana nzela nazoya na Kinshasa makanisi na okoma na butu nde tokobeta ba masolo metoye koyebisa bino peuple congolais muyibi oyo ezali kosalema na mwanda na memeli bino ba image makambo ezosalema na mwanda nga moko naki kotala na mona na yeba ko expliquer yango la fois passée na yebisaki bino que il y a des Chinois qui sont devenus des Né-Congo, de Kasangolo jusqu'à Mwanda. Les Chinois sont en train d'exploiter la richesse, le droit de Né-Congo est allé violer Awan, la Congo centrale. Je me pose la question. Qui protège les Chinois qui sont en train de piller la province du Congo central?
président Fachi yonde bakoseka lobi yonde mukumba wana nyoso baseka kayo président kota makambonga na zoloba. C'est pour votre honneur, président. Maman Judith Tuluka, ça ne va pas. Na mwanda babato ya ba chinois ezopie mbisi basali ba filet keye matin directement ba vieux ke poto biso wa congolais awa tozolia mitu. J'ai vécu ça na yena ba image. C'est quoi en réalité? Est-ce que la province du Congo central ils allaient gouverner ou bien ils allaient aventure? Tango boyaka voter to voter bino. Tango boyaka ko postuler batu ba pona yo diriger bango. Oyaka na isengo na munoko maloba malamu. Maintenant, vous êtes autorité, vous êtes gouverneur. Vous allez président assemblée. Vous allez ministre ne Congo, leader. Botiki province na bino boy pona nini. Ba bateau de pêche, vous allez ko bimisa mbisi na mai. Fabriqué par Banina Biso. Vraiment, Bané Congo. Dirkabe wa meso. Est-ce qu'il y a une province Labino Bazal Konyoko Labino? Est-ce que ce peuple ici, vous ne voyez pas que vous êtes en train de cracher dans la mémoire? Il y a un leader Labino, papa Simo Kimbango Batunios. Amour, ressaisissez-vous, c'est pas normal. Excellence Madame la Première Ministre. Maman, Yosa Yangai Yamutema, Yosa Yangai. Il y a quelque chose qui ne va pas ici au Congo central. Na kozonga tukosolola. Nazo silisa mission nangalelo o na mifutelinga mokombongo na bina kende komona intérêt ba ne Congo. Peuple ba vérité ba lo ba de to lo bakate. Nazo songa na Kinshasa la butu lobi na